Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre. La vôtre, la championne, notre m'a dit Dikina donné Kanda, on a été là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné Nyosa Dikina TV partout dans le monde ici à Bozali. Et je dis bienvenue à ma nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV. Mon vieux Benzula Moutuka 4x4. Double pression, ya Suède. Bana ya Congo. Bana tous les 5 continents. Boyo Kalisolo. Yaya Naleki. Bakomi na tribunal. Boyebi moko makambo ekomela bato ndezo pesa biso mayele. Ezo pesa ngai na yo mayele yako salaka te. Des fois ko sunga mutu ekozala mabe. Yaya Naleki. Bande ko eza na ser moko afana na France. Ayende ko samba. Aye ko samba. Na mobali ya leki na ye, a complicité na leki na ye. Lisolo eza boye. Nde kwa fanda na France. Ayebi kete. Naza na esika, naza na lopango. Nde konanga mwasi ola nyoko makufutela. Yaka na yo na mobali na bana bo sala nini bo fanda. Bandeka ba fandi quand même plus de 10 ans. Quand on va plus de 10 ans dans le pango, il y a maman na biso en France. Maman na biso pas eu ba idée bandeko. Na yebite sora lingaka sala nini to solo likaka apesinga te me alingaka sala nini a récupérer le pango na ye a bongisa po age pusani alingi lisusu te ke yotanga za koya na le pango ba compromis et tout ndalingaka récupérer le pango na ye a yebisi mwana mama na sunga yo na pesa o garantie bo sala ni bo libérer lenga le pango. Habitantine Leki na ngai asalaki na presque d'accord po bafandi na se ya 10 ans te. Mobali na ye bandeko ye asala droit. Ye asala droit. Aye koyebisa mwasi na ye non, on ne peut pas sortir comme ça. Après ça biso garantie à combien? Pendant toutes ces années biso to battre de lié sika et puis maintenant il dit quoi? Elle dit quoi? Que nous devons quoi? Quitter la parcelle, ça se passe pas comme ça. Elle doit nous dédommager. Alors, bila championne, to seka qui coûte netije. Tant que leki nanga zo yebisanga na téléphone, to seka qui netije. Nzoka beau-frère, andeko lo makambo solo. Nzoka beau-frère bandeko abanda ki koloba makambo ya solo. Tala mokili ndeza mabe. Bato nyonso na vie bazaka reconnaissante. Mutu mususu akopesa merci ki te sokaza muta mayele. Nathan oyo nakokai kofutaka ndako esika mususu me belle sœur nanga sungi ngai na ya kofanda awa. Tika na bomba kata ne fiske $100 pendant plus de 10 ans. To lukate sika na biso te. Sko yesikoyo aboti ki mutema mabe. Aboti ki mutema mabe bandeko mokili makambo ebele. Mokili makambo ebele. Na misala o banda ko sala na lopango kolongola ba matiti et tout pendant plus de 10 ans. Ba kateli ya na biso ya mwasi na France, il faut futa. Ndeko na ya mwasi na mobile na $15,000. Ou bien te apesi yango na valeur ya eloko. $15,000 bingai femme seule $15,000 na kozwango wapi? Donc, les Cambodgiens, il faut 4 à 5 sur 20. Ou bien $15,000. Aïe, koko tia recours. Ba avocat ya Kishasa moyibi ya mbongo. Ba $400. Pona kozongi sabo pona kosala boy. Nesa na bi mama. Pesa kaka. Pote, izakaka passe. Pesa kaka. Poso kite, izakaka passe. Loko lese comme na tribunal boyeba ke ozale sona pouvoir ya kobimisa bango te ke babima. Afa babima ne faut pesa bango mbongo. Yaya. To boyi na biso te. To boyi te. Oko sunga ndeko na yo bien sûr. Atokani ko sunga ye. Yaya akoma. Koma papier sala na baneti nini o ya bail, contrat ya bail. Que non chaque mois ando pesa on fisc ata 50 ti ata $20 atanda ko pesa te mais les jours wa ko memo na l'état yaya
ya mwasi ndo yo yebi azali mwana mama na yo. Oya mobali wana awute sika mususu bandeko. Awute sika mususu. Bato ba mona na ka nuit bazaka na makambo belé. Na koza la contre les kamoko bo mobali nanga ko ya ko koti singa esprit na yo ko ndima. Tala ndeka mwasa ndimi abebisa nini? Abebisa relation ya ye na ya na ye pona nini? Ya mbongo. Mapango yo bato bakotela ngo sa mabele. Ya lukana wata locataire moko bato baze belé. Tunganda kuna de sorte que otie porte libanda mutu akokengela kandako ya ofelete ya azoluka esika kofanda mais a okomeli papier, a signé papier contrat de bail qui était, et si je suis comme locataire je vais payer par exemple $10 chaque mois. Ils ajustent kaka symbole mukola ko memayo na l'état et kozala te lokola mwana musala ya partager vidéo oyo alobi leki kuna na nini kuna bato ebele baza kolela surtout bana poto azui cousine ya tiena lopango bandi ko bota wana etu cousine nganzama boyi ko kende ya ko salaire wana te ko salaire wana te ataza mwana mama na linga fanda na lopango no ya komisa e papier ki afanya lokola locataire anda ko pesa ko temps chaque mois ata pesite c'est pas un problème. Mais ezala na papier parce que mokili eza mabe mutu mususu akolinga kaka profiter kaka eloko mutoka muninga ayeba na kozwa yango mutu mususu akolinga ko profiter na balabala bandeko makambo lekaka yango pona ya kobetela bino masolo na lobi ya masolo ya bio eza ya beauty ita ke la champion alo na rappeler na otika audio te awa makambo otika audio eza te tango esalema yo po fanya nozo yoka yo pozo kengelo zo lorgner na mire bandeko mana bena belet na yebisi yo la champion donc kisungi komi ya bio ya WhatsApp la champion na rappeler likambo te ya bio et je salema boyo poza wana. Donc c'est un peu ça. Imaginez-vous ya na leba komi ko kende ko benda na tribunal okanisi mwana mama na okete sika yango wana yakaboya kofanda ole ya kosala nini kofutela oyoka mais lelo mwana mama na yo ayokani na mobali na ebo ndeko alobi leki naza ina makanisa mabete aseka ekutu tangu ndeko na ye ayeko yebise kete ta mobali na ngalobi boye baseka mobali na yo bata ba droit kwa yaka keza ba jinzo kezaki ba jete mokili makambo tambwana mokilo muna makambo ya ataza mwana mama na yo signifier papier akoma kaza lokola locataire na somme yo temps pour s'occuper soka kofanda 5 ans 10 ans 15 ans soka lo bia compliqué au vie ya muntu soka zo kengela muntu sika afandi bambule belé ya il faut foutre parce que zo kengela yo soki ba katelo lem soki $200 $150 pendant 15 ans pendant 10 ans yo sana mbongo opesa est-ce que linga so kota liso nyongo bento ko lingo kata lopango. Donc ezaka na deux choix ou bien apese $15,000 ou bien ta katelier 5/20 a na kishasa bandeko ekomba koma koteka na ba 5/20 ekoma koteka ba kata koma nango. Donc pour na kolobaki non, c'est vraiment difficile. Donc c'est un peu ça. Yango na yaki na bikete o masolo ya koyebisa bandeko ba yebakete mokili ya mabe. Mwana mama na yo fandisa est d'accord, mais comment na papier ke ndeko fandi alokwa locataire na mwa bando pesa ngabo soko pesa note ça va pour ceux qui mpia ke matie na mutu ba makanisi ya mabeza la kaka tanga oya ko yebiso mukolo mususu ko simba mutu botala mama na biso na miniti oyo ye mokazo ba femme seule na banda ko kanisa mbonge bele bongo na okota reko atokoti si reko boyeba yango mutu soka fandelo na lopango azo kengelo lopango soka kei na yo na leta kete na nde ko kengelo lopango afuti ngai tazo senga nga abima yaya bakobetelo machine bakobetela o machine bakotala combien de mbula oyo yayibi na kofanda na lopango oyo yo futiti. Donc c'est très important. Vraiment bandeko na lingi bino ya trop aimer partager kozanga surtout ko s'abonner.
kala te biso à 21h mokili komika moteme komika likolo donc journée komi mukuse po boyebi na ba heure wana nde moi ezalaka obeti moi tour mais mokili komika boye soki déjà boya ba 16h esika ozali lukaka ndenga kozongela po embouteillage bandeko kasonga ya kobetanga fimbo na kimokolo général kasonga ya kobetanga fimbo na kimokolo. Donc voilà bandeko na ngai, c'est un peu triste mais oye Kinshasa izala te ki oyele msuku ta la famille mais oyende ko samba na mobali ya leki na yo pe na leki na yo. C'est grave. C'est grave. OK? C'est vraiment grave. Voilà bandeko na ngai na lingi bino ya trop beau, excusez-moi makelele pona na balabala. Nazotala nazocheke. Toyebaka ndenge ezalaka. Vraiment aimé partager tokotani balasima. C'était la vôtre la championne, la femme à plus de casquette depuis Kinshasa. Bye bye. Bonsoir Yaya, ça va?